Ah oui, le manako qui est en seke, oui, le maquillé zobima. Comment mutu ba mbomé? Tala sko hôpital du cinquantenaire. Là so ba mboma ba tout bien. Ba mbomé à Wilo. Malili pe makasi a sali 3 semaines. Mais à Wilo zo saigné kaka. Maquillé zobima ye kaka na mutu. Bakati ba locks ba coiffé. Makila et baby si kaka donc nzambe mo ayebi. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko azosale zambalolo azosale Love is crazy, love is for me. Ozana mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosala kala yango ngai pe nayebisaki ba oyo batambola partout baluka ba délivrance ba matana ba avion bakenda partout ba délivrance simbate boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika bato wana pe bayaki pe baleki ba délivrance babiki bino moko botala ba témoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaki ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Janelle en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotani na Ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension suicide bilonyo sanga sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane kolobate na bane kokende na orthophoniste donc ba déclaraki mwana comme handicapé à olobate na etango na ye ko l'exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana na komiloba na ye ko témoigner moni na nzambe ya bikamo asali na bomo na ngai nazali na problème mokanda to réponse na zoaka ba riche na raison moko ezata na sens te lelo na koyi moi c'est sengo na mokanda na zupe musala donc on a témoigné moni na nzambe Ozana asali na bomo na nga tokanga na nzambe na lobaki déjà awa ezali terminus boss abonné na papa Moïse Prophète TV na YouTube dans un bino na moto sœur Cathy Munga nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe infection urinaire prostate azoospermie kobota ezalité rhumatisme nerf sciatique goutte règles douloureuses glaucome vision floue motoupasi intense sinusite awa naza na kati ya laboratoire awa nde bisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika nasalaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy en particulier Zambalolo yo azosale Zambalolo
azosale azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na samba lolo yo azosale Samaka basangolwe azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana bombe. Komba bana yo Jésus. Komba ba. Tirobo. Eh, okenda. Nazali lobamba moi kwanza biso TV. Kelumba moi. Frère ni masoko. Non za organisatrice et biso za fiat. Cet artiste qui évolue Dada international Babi fille Mama Top, artiste et comédien. Dada ma relation ni bozaki na mona oui. Avant de commencer, Awilo aza artiste et comédien. Naïba yé pour la musala ya théâtre. À l'époque, Nandé qui travaillait par président mon bureau. Ndé naïba ka. c'est ça. Sangango ya baki on ndenge nini. To ba bisika ka uya kufi. En fait, naïba qui était Awilo. Je suis là. Donc, comme nous avons un fleur. Ok, donc, nous avons un côté. Oui. Donc, vous allez vous comprenez. Alors, enregistrer, tout pour la fleur. Vous comprenez. La monnaie président Mayo, Wazaki Moko. Il y a président, il y a Awilo, il y a Mayo. Ok. Merci beaucoup. Donc, tout ça toujours na préparation, tout ça bazo ça pour corps et bima. En tout cas, tout ça que la bino pour la interview, tout ça que la bino pour nos soeurs, artistes et comédiens, tout ça que la bino pour nos soeurs. Oh, il y a les calabiso TV, les calabiso TV, tout bête ma soeur, tout le ba passe na bango bazana. Merci beaucoup. Bah, représenter toujours l'artiste et comédien en général. C'est un peu ça. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout le monde, il y a des artistes et comédiens qui étaient proches. Il y a Awilo, bonjour. Bonjour maman. Sur la relation de Nibozaki et Awilo. Ma relation vraiment trop proche. C'est un frère pour moi. Regardez ma relation avec tellement. Parce qu'il a joué tellement. Dans le tournage, il y a tout. Jamais dans la casting sans pourtant na Zangsaï. Donc, Mutsunangai. Tant que Yokaki, Sangwayua, Osakutaki Wapi, Pesakonde. Et c'est beaucoup de Non. Si on a des sommes, tout ça, fait tout le monde a jour à souk, fait un jour il y a finale, il y a Coupe du Monde. Coupe du Monde. Fait tout la match ensemble. Na yo benga epsinga afata taki na matonge. Donc na sisi maramulanga na benga epsinga kino balungwe matonge baki bandal. Na na ba na bandal ba. Na boy na ba na bandal. Ngapela ita la match côté na mususu. Donc après yango le 17 wana il y a Osaka accident. Écoutez la fête. La fête. Tu vas bien vérifier na babia ou la salle c'est dans le béki pour tout na approche na ba tuni ba photo. Asaka c'est David qui a fête na zone palais 6h na la muki na chez bango. On a la confirmation. Il y a mon numéro na ya confirmer que
Après, bah, WhatsApp, le SEM vite fait, pour la bâtisse, tout. On a le 22 dans la cinquantenaire, jour à Soukana à l'hôpital. C'était le 22. Dans ce qui avait choc, on a le polo. Et après, scanner, et puis résultat scanner, et puis il y a un choc. Et puis maquiller ma tête na cerveau. Et on y a pour la famille artistique, pour la famille famille va protéger car moi on va voir ce qu'on va faire pour la moi sur la tique parce que c'est mes enfants moukié. OK. Famille va à ma casse. Et puis pour les artistes comédiens en général, tous ont un vocabulaire, c'est pas parti pris. Tout va bien les artistes, et surtout Bisso TV, les Bisso TV, artistes Bisso TV, to soutenir moi si, to soutenir moi là, les arcades, to le bien matin ezali après matin hein. Matin ezali ya bapaya, mais bato ba otikala bazali parce que moni et on se na vrai nous avons la vrai. C'est ça. Moi la wuli ndazabu. Si matin on est olika pour y quand tout le monde sait parce qu'on a pas vrai. Pas vrai, c'est ça. On a Bisso ba vrai. On a Bisso ba vrai. On a fait l'effort. Tout peut se respirer dans la catégorie, dans la grandeur. Il ne faut pas ignorer qu'il y a une catégorie, sinon c'est pas comme ça. Tant que vous avez bon, il va y avoir des Bisso, c'est ça. Donc, il y a des bon, et qui sont joués dans scène numéro, c'est pas grave. Mais artiste, vigoyer, bien combo. Et puis c'est important, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nada mort, pas religné bimayo combien? Tant mort. Pourquoi balande les honte? Donc biso ba comédien to non barankinte muto akufa zali muto barankinte comprenez muto azali muto barankinte na tango azate to ko bimisa image monte c'est comme si azali muto moko un peu drôle donc azali muto moko bien ono zana batu bien azali ne muto bilobela te muto akimia donc matanga ne peut faire les gana kimia les autres kundaye na kimia nyoso le ka kimia et puis c'est très bien. Ça s'est très bien passé. Maramboleki n'a bien. Et les longs de jours à Souka, vraiment tous à Mawa. Pardon? Je pense na Bossani Kombo et Zamo Makasiboye. Mais tous à Kuna, ok. Merci beaucoup. Quand tu as la musique, mais na ko nanger vraiment na mamboana te parce que ça va créer. Mais on a yokaki que héritier watanabe a salagi moi symbole. Mais symbole en gros, neti ngana par na ngai gérer ngati. Comprends? Et gérer ngati. Oui, et gérer ngati parce que na moni ngo eza somme mo eza mukie makasi. Tu comprends? Ah oui, la tigi moi si na zemi. Tu comprends? Moi na ana fabotama. Moi na wana il faut atanga. Tu comprends? Na ba mamba boy. Eza ba mambo ali ke tangu na mawa mo bo moni ke note eloko boye e komi pour na événement na ngamo boye. Na ko pe ko assumer. Yo na pesi masana nga gérer matondo vraiment ba félicitations na ba courage na ba maloba na ye o azolo ba wana to solene na privé na bise nzamba pambola yo apesa yo par rapport ya o zolo ngosala parce que ça a passé. Merci. Ouais, vraiment merci beaucoup. Merci à vous également. Ouais, c'est un petit frère que nous nous sommes rencontrés dans le monde de l'artiste. C'est de là que Toye Banaki. Nous nous sommes familiarisés parce que Bisso Tosala Ramusala Moko Oeza art et Maman Nabiso Yen de théâtre. Donc c'est comme ça que Toye Banaki naïe. En tout cas, na yebaki et l'autre côté automatiquement. C'était le 17 décembre, la nuit. On nous apprendra qu'il y a eu la salle d'accident. Et bah combien na cinquantenaire. Bon,
toluki toyeba comment. Et nous nous sommes arrivés sur les lieux. Ndeko azalaki nakoma, azalako lobate, et nous nous sommes organisés pour créer un groupe SOS dont j'étais moi le receveur. Okay. Et après, bon, après avoir entrepris toute la démarche, Dieu a fait que Azong Samoli Monaye, Azwamoli Monaye, donc c'est ça. Balobi na ratia groupe na bino ba comédien ba bi créer mutu ndeto za kutu amoko ba comédien na bino alobi ki bozo yo kana te pona ka mangwaliwa ya wilo par rapport à ba mbongo ndenge kotaki. Vous savez, autant que le comédien ne saura pas se prendre en charge, Bango Moko, de telles choses et que c'est suscité toujours. Moi, je prône toujours sur quoi? Sur l'indépendance. Vous allez comprendre. Au lieu, lorsqu'il y a un petit problème, tout tendre la main, on peut toutefois se prendre en charge ou, on peut facilement remédier à des situations pareilles sans pour autant courir vers Batumoro Boye Songolo. Vous savez, dans un exemple, il y a là où moi j'habite. J'ai financé beaucoup d'interventions. Il y a SNEL par exemple, il y a électricité. J'ai financé beaucoup des opérations. Mais il arrive des fois, s'il y a une opération où il s'est présenté, une maman qui donne aux petits garçons au balai carapon 500 et cette maman dit mbongo wana boluka kango popo tchana ba poche na bino ça sonne très mal. Quelqu'un où il y a vendre à l'aime soit l'ongoli $20 $30 yaye a fouti mwinde peli ça la recours na mutu mais batindi batu pour que no bocha moi un petit rien et makambo ebimi. C'est comme ça que batu oyo bako lingate ko se prendre en charge ceux qui abimisi $1 naye. Hein, ceux qui abimisi $1 naye akoluka a créé lango polémique. Mais loin de là. Donc bato bako ikoloba boye peut-être l'air musu soupe na makambo ye bandelikino suka et bazaki ba partisan té. Peut-être aye na suka aye avec un petit rien, un petit $10 par exemple, un petit $5, un petit $20, même un petit $500. Aye nango, mais à la fin à lobby et nous ne sommes pas à l'heure de polémiquer sur ça. Nous sommes à l'heure. Il y a un bon recueillement et que notre frère, ah oui, notre petit frère, chef, il y a un groupe Ebélé à théâtre, membre, il y a un groupe Ebélé à théâtre, Akundama, Naesengo, Penakimia. Et c'est ça l'objectif actuel. On ne peut pas polémiquer sur Makambo Boye. Likambo est un moment oyo que les comédiens se prennent en charge. Vous comprenez? C'est ça. Donc, ceux qui vont organiser une émission, comment les comédiens peuvent se prendre en charge, on aura ce temps-là. De définir la prise en charge des comédiens par les comédiens eux-mêmes. Naïbsio, Nanda Boussogi Mouana Salaka, Akendara Moussala et Aïna pour battre Fouté, à Ougangate, et pour Aïbi Kenga Pédagina Oluvalar, c'est ça. Merci, merci beaucoup. Là, Gamono le quoi mais franchement, à Willow, malgré, à respecter Moutounios, à respecter vraiment Moutounios. Pour ça, les garçons sont comme ça, maintenant Moutoumoro, Monibina, Benotou, mais il y a vraiment respect envers tout le monde. Et ça passe. Moni, les gens battent sous, tu joues à la théâtre, beaucoup de tournage et puis c'est tout. Naba ok, beaucoup tani, bo vanda kabo sa la staff, le col la Willow vraiment, azaki garçon tout azaki to vanda, bah ça va tourner pas la ngoma to vanda tam souti 22h. Na ote que ba ma sangoma ote ba ba prier l'icolo donc tozo seka vraiment c'était bien, hein. Du coup mutu ko kufa bo bonga bo kata sangoma malade. Mwinde to zaki, mwinde to uti bo to za matanga Willow to ke papa ibutu.
tobi ke papa wana papa bayibutu aza mukolo baliwa malamu yango wana mais kukufa trop jeune boy vraiment ezosala passe na motema tiki trou na famille trou na bamie connaissance donc niveau ezaka nzela mutu nyonso awilo mana kokiti na otana seke bo awilo makile ezobima koma mutu bambome voilà et l'européen n'a qui a besoin de tout le monde parce que beaucoup de personnes vont depuis fatigué mais à ça motala sko hôpital du cinquantenaire place bamboma batu bien bambome awilo malili pe makasi asali 3 semaines mais awilo zo saigner kaka makile ezobima ye kaka na mutu bakati balox bacoiffe makila ebebisi kaka donc nzambe mo ayebi to abata mokili to eloko osala te pe mana tango ekendaka donc mutu akozongisa yango ezalaka nzambe so abika sala miracle aosala miracle namonaki ndo na biso weya abelaki akoma etina beta moko boye mais nzambe azongisaki ye mpe masuka wana tokumisaka nzambe mais nzambe alingaki awili ozala na biso te tomilengeleka malamu mpo toyebi mokolo te toyebi mpe ngonga te voilà bien que yo ozalaki na organisation mais est-ce que l'artiste a assisté nani artiste héritier a assisté au moins na obsèque bon kozala na organisation te c'est trop dur parce que ngai nabandaki korecevoir mbongo nabandaki korecevoir mbongo tozalaki moins 2-3 personnes bon mieux placé mpona vraiment mambo héritier te mais héritier assisté quand même na hôpital assisté na bambongo badete oyo ezali na hôpital oyo nayoki ke ezalaki bongo assisté na mbongo oyo ezalaki na hôpital donc voilà toloba oyo esalami pour inventer makambu ezalaka te héritier assisté na facture oyo ezalaki na hôpital donc le reste biso baartiste tosali donc assisté bagéri matondo kuna mpe na tioki na bato ebele baartiste nyonso nde omonika boye baassisté na matanga ya wilo. Monisanga loboko na yo, nayepa na yo.
mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo azosale zamba lolo azosale naipa na yo pananga monisanga loboko naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Abatimoté, qui sera suivi de la biographie. Après la biographie viendra le témoignage. Après le témoignage, on aura le mot de la famille, qui sera suivi du mot des artistes. Après le mot des artistes, il y aura le dépôt des Jacques de Fleurs. Après le dépôt des Jacques de Fleurs, nous allons clôturer par la levée du corps. En direction du cimetière Yansele Bambo. Nous répétons pour une deuxième fois. Dans le cas où nous sommes dans la Jacques de Fleurs, beaucoup de connexions Dada, on va s'enregistrer. Sur ce, nous allons inviter le pasteur Abativoté pour l'exhortation juste après 5 minutes. À la fin, il y a exhortation. Il y aura également une prière pour la Kosala pour Ndegomoko Azalita Kinabiso. Merci. Amen. Nous allons prier pour l'exhortation. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu n'as jamais changé. Ton précieux merci pour le moment où il a accordé du saut. Tu as volé là. Parce que nous avons confirmé ta mounion. Nous remettons ces instants à ton main, assiste-nous. Au nom de Jésus. Amen. La limite de l'éternel nous a mis ma beaucoup ma casse. L'éternel nous a mis ma beaucoup. Ma beaucoup, je vais te action de grâce et remise en temps. Merci, la maman Moussali. C'est la ligne de ma beaucoup, on a eu Penza, Beta Penza ma beaucoup. C'est une offrande d'action de grâce pour dire à Dieu aux yeux artistes de la biso, aux yeux de Bonabiso. Merci beaucoup. La ligne de sa exhortation par rapport
ya bonzambe pour makambo ekomeli biso. Mais je ne vais pas vraiment lire la Bible, mais on va faire ça par illustration mi-balé et ensuite je vais clôturer. Na robeta lisolo mi-balé. Après ma solo nanga, na suki ici, na sambeli pour na monter sengé na sambeli. Et ça qui na mboka moko, deux garçons. Parce que là, papa na bango balobi, tokende luka musala. Papa pesi bango aval, apamboli bango. Ba garçon na baye, tant bakati si mai. Ba komi na sika moko bamoni par contre munene. Ba komi na par contre wana compagnie maboko pamba. Tant ba komi ba kuti ba protestant ba s'enregistrer. Ba bitoye na mboka na bino pona kosala musala. Ay pa na biso ba travailler na contrat. Ce contrat sili vous devez rentrer. Banzimi ba cornio surtout wana bango mibale ba koti na mboka grand frère na petit frère na ye. Tant ba komi na mboka ba bandi ko travailler. Ba osala misala bango zo kende bien. Petit frère soit travailler na janvier na mars azumbo matindeli papa. Grand frère a ici. Yo tindela papa mbongo tant sumbo wana kosala ngelo kota ko bisango. Non, moi je dois envoyer. Grand frère à s'investir, bango mibale. Grand frère a tinda mbongo te. Mais petit frère soit travailler a tindi grand frère azo silikila ye. Papa sa ko ya kosala mbongo wana lo kote ba kosaka na mbongo na yo. To sala la nyoso awa. Et ça dit que babali pe basi. Baboti pe ban. Basombi mitukana banda. Arrivé un moment, contre la bango sili, ils devaient tous rentrer. Bakoti na masua, batie bilongo na bango, bafali za bilamba, batie bambongo, batie basi na bango, babandi koya. Tango bakomi na frontière, bakote laki, bamoni batu babimeli bango. Ba ici ya yo yaka. Tanga likolo, bakomi ni compagnie maboko pamba. Batuni. Au moins, on a réalisé qu'ils n'ont préparé. Et ben voilà, Koka Sango est qui passe ma casse parce que c'est un frère pour moi. On a un souvenir belé à Malam, avec l'équipe on engaye. Aucune fois, n'a un problème. Pour l'anga oui qui la partie positive, la partie négative. Côté positif, avec gentil, il y a des solo, il y a des camarades, il y a et voilà, ils ont vraiment comme il manquait une fois, tournage n'a beau marché, tout le lien qui ensemble. Parmi les bateaux, il n'y a pas de Katiwana. Dans la vidéo, tout ça, il y a un téléphone, il y a Makassi. Donc, il y a Awilo et choqué Bisso. Moi personnellement, tant na oka kiango et il y a même épée sanga passe na mamba libala na ndo sala. Donc on a vraiment choqué, en tout cas choqué. Et les sons na zui parce que dans la vidéo avant quelques minutes ou quelques heures avant sa mort, il était vraiment dans la joie. Sans pourtant, il y a quelques minutes aux Okufa. Alors, le quoi, biso de Tikali, moi, les sons que vous attirez, les catholiques, Tomi Lengele Malamu, Zambi, Toyebi, Mokolote. Donc, Azaki na joie, Azaki se kene na obi maboye, na ozonga, abengi na téléphone, Azaki pe na ba rendez-vous après makamando kende. Mais celle qui est accueillie à ceux qui n'ont pas à Zongité. Donc, l'interpellation, on les a pour la bisotoye, au millennial, parce que tu côté à la cinquantaine, tam sous na robimawa, tam sous moron la bisotikala, tam sous ngande monotikala. Donc, tout à l'heure après, il y a rebondissement marche, vous allez avoir réputation malamu, et c'est vraiment important. Donc, Hébreux 12, 14, chercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Or, dans la poste à lobby, tous dans la gloire et au monde en Zambie. Et Bamatanga Boye, surtout pour nous les artistes et comédiens, les enseignements à Makasi au Moutuna Moutouaz ou à leçon aye, aye banama tant au atikali nango, neni a vivre na baninga, neni a vivre na batu nyonso bazan zinga naye, koluka kimia la batu nyonso, c'est vraiment important. Paix à son âme, notre frère. Ah oui, que voulez-vous? Vous payez ces Zambé, vous upez Zambé, vous ne le voyez pas. Observation. Mais par rapport à
Est-ce qu'il peut aussi avoir un aspect spirituel par rapport à voilà, je crois, oui, les questions sont profondes. Malheureusement, liées aux Tozali, on n'a pas cité pour nous répondre à profondeur, mais pour nous répondre rapidement, quand on l'avait dit chercher la paix avec tous et la sanctification, c'est-à-dire nous les artistes en particulier et en général et puis il y a malam c'est-à-dire ceux qui fongola misouté est spirituel et dans la base pour nous les artistes. Tout c'est plein de gloire parce qu'on remarque à chaque fois que tu suis fait après mutumo a koufi à chaque fois que tu suis fait okuna bali okuna koufi oui lui est naturel mais attention ceux qui comme ko landana mutoma ele comme la Bible dit l'homme est prudent voit le mal de loin et il se cache et c'est un biso artiste comédien Tomi Bomba Tomi Tala pour que ceux qui lui koya et dans la volonté en Zambie mais à la non ya bateau. Voilà. Continuer de dire ça va musique. Musique s'il vous plaît. Est-ce que vous avez cassé? Allez, voilà. Nous allons prier pour elle, juste la protéger dans la prière. Elle a notre bénédiction maintenant. C'est tellement fort, c'est tellement choquant. Zambé a Bomon, Zambé a Bibilia. Tout a été programmé par toi. La personne, merci pour l'amour. Je prie pour ta médite et pour sa protection. Dans le nom de Jésus. La seule personne qui peut consoler le cœur de cette fille, c'est toi-même, Père éternel. Parce que si tu as un moment fort, il n'y a aucun lien parce qu'il n'y avait pas de mariage. Je prie au nom de Jésus. Naye, nali pambola zanamu. Tapate la main. Na kombo na Yesu. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Abba Timothée, pour la exhortation. Directement, la témoignage. Nous invitons Eyenga. Nous venons faire son témoignage. Eyenga est président du groupe Boniboni. Je l'ai pour moi à la TV. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui. Yaoloba Ebele et Sate. Une union se dit pas si haut tout ça dans l'eau. Awilo, Azamoko Oilo. Abandai Koya et Panabiso na dynastie. Papa Makelele. Et Awilo, tout ce qu'on voit problème n'a été. Awilo, attention le banaye. Attention ça les remarques. Assez kaka. Assez kaka. Mais Awilo, attention le banaye Kamoué. Yé assez kaka. Nasika. Donc, il y a un problème dans mon côté, micro. Olobaka. Il y a un problème dans mon côté. Et nous allons essayer de passer et suivre et ce qui est le thème. Et la première artiste est venue sur le toit d'Issaïo Awilo, ok, Nigeria, Zambé, Asaranayo. Merci beaucoup. Il y a une aya pepe na témoignage. Sasa j'ai été à sa vidéo. Voilà un caractère na témoignage. Azara Pichacha. Azalaki na nyonso. Asali témoignage moko kobanda azaki lisamba azongi yepewa esevele salami azonga la bataille à tout le monde. Merci.
Mbote na biso. En fait, je n'ai pas vraiment trop à dire, mais Ezakaka, je pense qu'on rendre hommage. Lui, il n'était pas comme un ami, il était plus qu'un frère pour moi. Donc, Ezaki Soué a biso, ma camarade, il a eu Nyoso, parmi il a eu Nyoso, la connaissance, il a eu Nyoso. Pendant qu'il y a eu accident, on était là toujours pour lui. On dirait ma prière, on dirait ma finance. Mais les gars, nous avons besoin de faire des paiement. Oyo biso bato mokili tokanisaki ezaki ya moté. Donc grâce pe le kumu ezonga kaka epai ya nkolo. Ce que moi je peux te dire aujourd'hui à Wilo, tu resteras toujours dans mon cœur. Tu resteras toujours un bon et meilleur ami pour moi et surtout pour nous, ton collègue. Courage, Chacha. Madame, c'est une accueillie. C'est une accueillie. Madame, Chacha. Parfois, il y a qui maman, la bengie, ah oui, souvent, quand tu vas dans un habit sur la note, c'est balade. Placé dans ce moment, il y a une école, il y a une ville, il y a une représentation. Voilà. Donc, tout le monde a envoyé. On fait le monde d'abord. Tout ce qu'on devait faire, on fait le matin. Nous demandons à tous ce qu'on a dit, non, c'est ce que j'ai dit tellement. Que lui, c'est pas encore rendre hommage. Mais le bénéfice par rapport à art. Nous allons applaudir très très fort et crier bravo l'artiste. Bravo l'artiste. Bravo! Bravo à Wilo! Bravo pour tout ce que tu as fait pour ce pays à travers là. Nous demandons aux représentants de la famille de s'approcher pour le monde de la famille. Nous appelons les représentants de la famille, le colonel, de venir dire le monde de la famille. Le colonel qui est l'oncle Danilo. Merci. Bonjour à l'assistance. La famille Koulimbika remercie tout le monde qui est parti ensemble avec nous depuis le début de ce chant jusqu'à aujourd'hui. Nous venons de perdre un enfant qui était vraiment, je ne sais pas comment dire, pour nous. Je sais que c'est Dieu qui donne et c'est lui-même qui retire. Dieu n'a pas de conseiller. Mais la disparition d'Awilo, c'est un grand problème pour nous, pour la famille. On a perdu un enfant pour compter sur lui. Ça sera le tien. Nous tenons à remercier d'abord tous ceux qui ont assisté, la famille de près comme de loin. Nous remercions aussi la famille artistique pour le geste. Nous tenons aussi à remercier l'artiste qui ne nous a pas abandonnés. Notre artiste héritier, la Canade, il nous a assistés. On doit quand même les remercier. Nous remercions aussi tous ceux qui ne sont pas de la famille artistique, mais qui ont compati avec la famille. Après la mort d'Awilo, la famille ne prête personne du doigt sur la mort d'Awilo. Nous sommes des chrétiens. C'est Dieu qui connaît ce qui se passe sur cette terre. Nous laissons ça entre les mains de Dieu. Je vous remercie. Merci. Est-ce que nous pouvons applaudir pour le nom de la famille? C'est totalement très simple. Nous passons directement au nom des artistes.
oyo esalama epai ya ngai ndeko na bino. Il est comme des artistes comédiens. C'est avec regret que la coopération des artistes comédiens a appris le décès. Premièrement, nous avons appris l'accident de notre collègue Aoulo. Papa nanga, monisanga loboko na yo. Naipa na yo, mosantu yo, monisanga loboko na yo. Zamba lolo yo, azo sali, azo sali. Zamba lolo yo, azo sali. Naipa na yo, pananga
monisanga loboko na yo nayiba na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasambolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana kumwe. Kamba mana Yesu. Kumbamba. Tiro. Yesu na nikina tachula Yesu. Papa na nikina temene sambalo. Kapena tato na bosambe na yo iswamba. Yo kabo senga na nganza baka maseye. Yo kashishe na ngaye sambalo. Na yena papa sinanga ko sabo sambe na yo. Na yena ko sanga na ko sabo sambe. Salela na yeso yeso. Salela na yeso yeso. Salela na yeso. Aula isa. Salela na yeso. Yeso. Kundela na yeso. Monisanga loboko na yo nayiba na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale azosale zamba lolo azosale azosale nayiba na yo pananga monisanga loboko na yo nayiba na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale Sama kabasambulwe azosale salilanga yeso salilanga yeso Yesu azana kumwe. Kamba mana Yesu. Kumbamba. Tiro. Yesu na nikina tachula Yesu. Papa na nikina temene sambalo. Kapena tato na bosambe na yo.
la lever encore. Vous demandez à tout le monde de se lever. Pour la lever encore. Merci de venir. Dans le nom de ton collègue. Merci Tina Amazon. Longuesa nga Yesu
bisenga senga nzamba nalebi biya pesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata na yo papa nanga nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Kombama na yo Yesu. Kombama. Tirobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sanga lola ye. Ngapena tatola bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sanga lola ye. Na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso bundela nga yeso yeso undelanga yesu yesu undelanga yo yesu yesu longisanga yesu yesu longisanga yesu yesu longisanga yesu yesu longisanga yo yesu yesu nalebi bya bisenga senga nzamba lole nalebi bya pesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bya bisenga senga nzamba lole ye lokota ngai yeso yeso lokotanga yesu yesu lokotanga yesu kotikanga ite lokotanga yoyo
titishina mwatitishina nsambi watsenzelela watitishina mwatitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga onayemba boye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga onasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga onabina boye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitila aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Sala ngombe. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.